Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps ton mon amitié, mais santé déranger moi moqué. J'espère que vous kazolo nanga ne voix nanga déjà. Mais maintenant ça va par la grâce de Dieu. Donc lelo ne kolaksamno comment non ça la make-up manque simple vite fait pour l'église. Donc so ngo mona comment on ça la pour la vidéo. Non, c'est la tablette moderne Renaissance, c'est Anastasia. Non, c'est la carte de couleurs. Non, c'est la couleur au chocolat haut. Chocolat haut. Et puis, non, c'est la couleur au carte de couleurs. Donc, tout là, là. Et ça, tu vas sourcer hors caméra. Donc, maintenant, dans sa make-up, vite fait. Non, bah, dans la couleur à chocolat. Pardon, moi. Couleur à puceau. De non banda. Faut pour benda malamu. Donc maintenant je suis chocolat na chocolat. On va quoi na ngai miso. Puis on va nous benda. Non. Bon, ça m'a pas la quoi. Benda. Ici c'est kobenda ce qu'on a ozo kudana on a l'accepte na mi bale oyo. Couleur oyo. Oyo et on est dans salé là. Je pense que BH Cosmétique numéro 7. Nous utiliser couleur on a l'accès puis nous et on est dans salé là. Couleur voilà. On est dans temps. Dans la concealer nanga quoi. Dans look nanga ils ont encore des couleurs voilà. Jesus. Yeah, donc on a bien de toujours couleur nanga voilà. On dit non, c'est la pink. Oui. Après, naye kozongela sous brosse nanga on a salé là qui wana pona ko zipa ba mindelo nyonso na ba coin et la qui s'ateki o ebanja wa isukia. Bando ko zipa na ba coin et le mona nzela wana. Il accepte que oh moni oh sorry. Oui, banda kia isukia. Oui, banda isukia non. Donc, kuzibika ligne nyonso. C'est simple mais on se bosse. Azongi ma couleur wana ili buso wana. Ko
benda mwa likolo awa. Voilà, sikoyo naosala nini moni look na biso nazotia tobengana tixile tixile nanga mpona tia bafossile na ngai. Donc ici c'est mascara nanga maintenant naotia bafossile nanga hors caméra naozongela bino ok. Ici natie bafossile nanga sikoyo naopamba elongi nango na nini na pame ya melani. Donc naotia elongi nanga mpona kolongola nyonso. Ici, ce qu'on a c'est la fois de temps il y a Mac, il est numéro NW47. On est dans ça là. Avant c'est la faute toujours qu'on indique. Ok, et ça bien. Non, ça c'est la correcteur on a orange pour que vous montrez la tâche. On a aussi pas moi la tâche là. Ndio naosalela blend nango avant tia fodete na biso na blend déjà bacorrecteur nanga. Maintenant naosalela naotia poudre nanga ya Mac elongi nazobeta betongo mpo ke ekota na poso nanga na elongi. Kobeta pour faire des temps kota et vendre na poso quoi. Pour vendre na poso no bien. Et ça va manianga te. Et ça va manianga te ne long pour tout ça. Voilà. Na sisi kobeta faut le temps na biso. Ni longi. Maintenant on va consulter nanga pour que na tia na biso. Et là, maquillage mon vite fait, mais il a tocos. On sait la consigne dans Maybelline. Combien? Caramel. On dit non salé là. Ça on a ça la mise sur là. Voilà. Ça on tout est belé. On trouve ebele on a ebele ma casse mais ça va. Si ce tient ni na biso ça on trouve. Voilà on s'habille tu blend là on tu blend bandi kubenda bina oteke. Donc faut qu'on finisse et kota kona na nini na poso quoi et ça va bien. Donc na bendi sikoyo naosalela
nini nanga Laurent Mercier oyo nangi basalela yango oyo natia baplace nyonso natie natie concealer na ngai pareil poudre ozokotisa ekota na poso ekota bipai nyonso wana po evanda poso niningana te kwa beta non a place on a tite pour que et bien de na mo ba huile longue beta ma ou dans le piscine et stopper mo ba huile wana longue quoi voilà je pense na biso ko longa ba poudre nyonso pixel nyonso maintenant nazwi poudre na biso ya marque mpona kosangisa bilo nyonso na elongi bilo nyonso esangana elongi osangisa bilo nyonso donc fo osangisa bilo elakisa oteke po ebandaki awa esuki awa po ekendaki bo ezongi bo fo mélanger bien mélanger après nazo spray elongi nanga nazwi spray nanga eza ELF yango nde nakospray elongi nanga avant natie ngengisa bafare à jour spray elongi nanga nazwi palette nanga ya BH Cosmetics et palette eza na bengengisa na ba contour donc naosala contour ya palette oyo nde yango nasala contour na matama nanga mona nasali contour nanga après nazwi poudre oyo natie po epesa yango mwa lumière quoi po esala yango bien nyonso naosala naobeta na yango poke ekota evanda avant nalekisa rose quoi tapetapango ekota bon avant nasilisi avant natie ngengisa nazongela le même palette oyo nasalelaki kozwa couleur nanga nasalela likolo natia na sa miso avant wana naotia na ocran na ngai noir sawe mfana naoposa nake naza liboso na bino bolimbisa natika wana ngai noir apres kao na ngai noir nayekozwa couleur nango nasalelaki naotiango na se wana sa miso voilà sikoyo naoleka na étape je pense na oyo ya eyeliner
yango nde naosalela na engengisa na nga naosalaka toujours palette oyo nalakisa ye bino wana oyo nasalela ye contour nde yango naosanga alingaka kotia biso engengisa souvent avant natia bafard à jour alingaka kotia engengisa matama engengisa matama matama engenga matama nde ezongenge epesa mwa éclairage mwa lumière na miso maintenant naotia fara jour na naosala eza mpe ka ELF ya même spray nasele naosalela couleur nango mingi otia vraimen ebele te juste mokie kaka sisi faraju naozwa poudre susu kosangisa susu bilo nyonso na elongi oyo nauti kotia bafara non donc komélange bien après kotia bengengisa naosala rouge nanga eza PH Cosmetics eza numéro 10 donc nosala naozo crème nanga asimbebo na ngai sembe kona maintenant rouge nanga kolandisa maintenant naosala mascara nanga kobongisa bakike ye eza suka look na biso merci na bato nyonso bozwa libaku ya kolandanga na ebandeli mpe suka bobandeli nanga comme alpha boenchaîne nanga comme Emmanuel bosukisi nanga comme omega osuka ya look na biso look mo simple mais joli nzambe apambola bino nyonso donc bosabone boaimer bopartager vidéo oyo esanga bien merci beaucoup. Je vous aime bien. Nzambe apambola bino na mabota na bino.
suka look na biso yango yo. Lumière eza vraiment malamu te mais merci beaucoup tosilisi naki kobongama mpona kende losambo na bavideo ezoya tomona lisusu. Bye.